S'abonner na yo, on consomme information et c'est il y a biso na bino 24 heures information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bonsoir. Je m'appelle Nene Akelikelo, la maman de Stéphano. RTNC y a ma page. RTNC y a ma page. Awa, information continue à Congo na 10h. Na 10h, 1 minute. Vous avez la page. S'il vous plaît, au link à ma vie privée batouté, c'est désabonner na page Oyo. Oyebi ke mukolo page alobelaka ba vie privée batou, c'est désabonner. Oyebi ke mamnasa ke c'est pesa côté, c'est désabonner. Awa, babengango RTNC ya ba page. Bandeko, le na ye na affaire Papi Mboma, moi si ya Papi Mboma Mani Lola. Jessica Bakonga, je t'appelle ma petite soeur. Jessica Bakonga, c'est une petite fille. Il y a Bondal. Jessica Bakonga, je t'appelle. Joël, il est là. Azaka 9 ans, mamie, il est là. Je t'appelle. Papi Mboma, PM. Mamie Lola, je vous appelle. Bandeko, bato boyaka nene yoko ba vie privée bato. Papi Mboma yeba une fidélité à moi depuis le 13, lundi le 13 février. Bandeko ni yezoleka. Jessica Bakonga, c'est une fille de Bondal. Ou avant de la Bondal. Yena nous Bakonga bazotanga na UPC. Na IPC ekosa yana na nous Bakonga na mwasi ya Papi Mboma Mani Lola bazaki classe moko bazaki ki camarade du groupe. Bazaki ba fia millier ne tobenga ba fia millier ba yidika. Ba fi wana o IPC o ba yoka kate ba mala tête wana. Et qui comme ça Jessica Bakonga fi o mona che bota na ba Miss Vodacom, azaka na Miss Vodacom. Après Miss Vodacom, ara okuta na mobile ne o Joël il est là. Parce que parce que Miss Vodacom na cousine nanga azaki fi o azako ya ti pa na biso. Jessica Bakonga après okuta après Miss Vodacom, baninga msu bakoma loyenge ya zu mobile na avanda mwana avanda kimia avandi mbamoko libala mbamoko zemba o baboti mwana. Moi ça Papi Mboma bazalo la grande sœur na parce que za camarade ya yana ye. Na mariage ya mwasi ya Papi Mboma na Papi Mboma mwana kitoko bomona na wana ya mukie wana eza mwana ya Jessica Bakonga parce que bakoma ki famille. C'est depuis 2019 juste après mariage ya Papi Mboma na mwasi na ezaka na 2018 si je ne me trompe pas. Na 2019 moi ça Papi Mboma banda ko tromper Papi Mboma na mobali ya petit na ye ya petite na lokwa Jessica. Depuis 2019, moi ça Papi Mboma trompaka, Papi Mboma na Joël il est là. Parce que Joël aza cadre na banco FBN Bank et ça ba côté ya ba 24 wana. N'habite sur longo on la kuna mazara ko la kuna. C'est depuis 2019, juste quelques temps après mariage na bango. Moi ça Papi Mboma comment ko tromper Papi Mboma na mobali ya petite na ye. Babimaka et comme ça là Jessica quand dit la basi a comme on a un message ya net ya grande sœur na ye na téléphone mobile na ye et comme ça nini loko Jessica a suspecta Mani Lola akenda aya Dubai
Jessica a fouillé téléphone à mobile, à Monique mobile na ye atindela ki mani $4,300. Alors voilà le message à ma bébé, je t'aime et tout et tout. Elle continue mobile ne likambu ni ya somo boye. Mani za yana ngaza camarade yana ngaza ba ya oba morning ande na zokola. Ti to linga na yo, ti na libana biso mani azala. Na libana bango mwana biso muto azaki ba na mike mibalo ba pesa so ba fleur soni. Mobali webi kande mibali babaratina basi limbisa ngai ezaki kaka lete ezoi nemebi boko mi ba mi mukoni yazande camarade ya nanu na biso yo ne boko mba camarade mukoloni ni mobali akonveka mwasi aboma moto mwasa kuba ya moso asimbi téléphone mobali boy akokuta ba message ya mani toi mobali tu es déjà bien arrivé à la maison oh c'était bien passé hein oh tu étais au top donc il y a qui c'est que ba salaka moi ça la kana mobile ne jo wai makambo na kosilika moi ça ya kobenga mani abi yaya makambo nga no mona oyo no lingo expliquer nga est-ce que yo oza libana yo nga libana nga yo pire ser nga ba message nga zo mona téléphone na mobile nga oya yo na yebisa mobile na yebisa mobile na ngba ya kulo sangani Mobile n'est pas mon gars, oui, mi base à convaincre Jessica, tu ne verras plus ces bêtises et Sili. Bandeko et continuera kaka. Jessica aussi ma téléphone mobile boy. Jessica je me suis craqué à benga papi mboma. Papi mboma yambate. Mobile papi mboma rappelé mais mobile n'a eu téléphone là à baratiner moi ça supporter. Et comme ça la nini. Jessica continuera. Jessica a l'embia comme une souka parce que ma photo et ma message. Jessica comme le bango pour ma camarade ya na ye oh baza ba mis en commun baza ba camarade ya mani. Ce qui va ba camarade quand tout de bon il mon cause au courage ben ngati pour ni boti que la makele makambwana. Tant Jessica est compétente le yabi na yoka ni sous-souté en tout cas pour na vendre ça. Papi mo na yebisa makambo moi sina zo sala. Camarade na bango moko abengi ye abandi kosola na ye yazui camarade ngonzo camarade ya moi sa papi mboma abengi also na azo enregistrer moi sa papi mboma a ko avouer oui ça fait un moment dans sa kana Joël boye po papi a négligé kangai papi ce qui te soigne alobaka na ngai que abaya ngaka po na zemi po déjà botaka liboso. Donc ceux qui font la zémité, avec papi na se sentara na po na ngaite, azalaka na ndakoute, azongaka à 2 heures, à lobby par camarade. D'un les camarades na salini, azaki ko enregistré. Aussi ces camarades étant enregistré, azongoni atindeli Jessica. Jessica pela mobile là où et peli mototi. Donc tout ce temps, ngai Nazaka na mani auto bomanga bobanda relation depuis 2019. Jessica bandi collège Jessica bi en tout cas non kokaliso souté. Il faut papi mboma yeba ke moi si na ye ndeya ngabe msanga libana ngai eloko nini o yako tiki pa mobile na po yako anda mobile na ngai. Jessica ayeko benga papi mboma le 13. C'est matin za ki journée le 14. Jessica a un papi mboma le 13. Abi PM n'a besoin de solo là. Maintenant l'histoire on a besoin de solo, il y a conférence. À conférence n'a bi conférence, il y a Manu na Joël. Papi mboma OK on s'inquiète parce qu'il dit que bah comment le la famille. Abi c'est OK c'est là un moko. ABC moi si Jessica Benginga mais la moni humeur na eza vraiment bien té abi aza besoin to so mais la conférence ango na konsola ngo photo za na yo na mobali na epoza makambo koloba manière ça pour répondre a été ngane to sali mo discussion mo mais je veux gérer ça papi mo papi atiki na ye Jessica e ko benga lisusu papi mo mayambi abi Jess c'est quoi les problèmes? Jessica lobi zela mo Jessica koti si mobile na ya koti si Manu.
Bon, mobali peut déjà avouer qu'il veut une bande bazaka, avouer qu'il déjà pas Jessica, Jessica limbisa ka tour liboso, limbisa tour mi balé Jessica tour mi satalobi, na ko rali sous té. Ba photo boy, ba vidéo boy. Donc au couchaka sans préservatif. Bon, moi so yaza malade ne boye langa. Et le que bangisa ki Jessica ngona. Jessica n'appelle conférence, ça veut dire que ça papi mboma na ma ton ya mani moi ça papi mboma. Papi mboma na moba Jessica. Garçon wana Joël il est là. Abandi ko ebisai. Alobi ya papi. Ndazo lo baboy. Moi c'est non manu, juste quelques mois après mariage na bino. Akoma ko bimana yanga mobali depuis 2019. Akoma ko bimana yanga mobali. Ba coucha ensemble. Na mona ka ba message na bango. Nga moko déjà na yebisa ye. Natina batuba yebisa ye. Joël a l'appel ngaike et ko se répéter lisusu te. Mais na lembi. Papi mbo matike loko akizengi. Moi ça linga wanga Joël a na Jessica Zuka enregistrement au camarade moi ça papi mbo ma enregistré qui mani donc mani avoué qui abimana Joël depuis 2019. Jessica donc pour atteindre papi mboma. Azuma message ni on s'écoutaka. Oh manina Joël va komanaka pour atteindre papi mboma. Azuma photo ni on sonne ba komanaka, c'était bien, tu étais au top. Il y a le repas qui toko. L'autre jour tu as fouté. Aujourd'hui vraiment c'était. Papi mboma tire le rôle qui zengi. Nason Yuana. Papi mon fils Jessica, s'il te plaît, je vais gérer ça. Et bima na réseaux sociaux parce que milliers d'engayi. Ce qui est mis dans les réseaux sociaux, milliers de jets. Laisse-moi gérer ça. Papi moi avant d'ici mani, avant de manité, avant d'ici mani moi et toi c'est fini. Mais le col le botelinga moine. Tu as deux choix. Ou soit, on préfère au refaire vina awa, mais la kimia. Papi a une autre depuis lundi. Papi, on s'est retrouvé na hôtel de la Gombe et ça y a ma camarade Manu Samela. Ça veut qui a boire à caille. Papi a kangi se clique et se claque. Atikeli Manu ndap. Akangi se clique et se claque atikeli Manu ndap. J'espère. Alors ben moutou. Il va mettre les solo, à s'appelle Leki. À s'appelle Leki pour ça camarade Leki n'a merveille. Dans les Cambodais, attends, tamboli. Ngapela moi na partager la vie dans la communauté. Hein? Bon, quand tu es fait au baga maman battement besoin les kayango wana. Banda lundi wana, et là que choqué papi mboma. Et là que ont choqué papi mboma. Que moi si na yandaku. Baby c'est que to yebi sa mobali na aloba ke au sala ngani. Depuis ma les gars qui depuis lundi. Si les lots, attends maman que ma famille va mani et bien babeni papi mboma te. Des papi a se poser un problème. Bon débarras. To ba poli na bango gel pour jeune on a la possibilité. Comment il va nous dans les cas chroniqueurs pour ma tolo ma sponsor mais je pensa ma possibilité. Donc mani pa lobby. C'est l'explication. Ngaina zaboy. Na kotia na ngabi do audio ana. Pourquoi Jessica lobby là c'est là nan. Pour ekosopande papi mboma. Ekosopande papi mboma pour moi si penza. Abi papi mboma considérer que temi bali pe à tous à star. Soko bali boze non na bon samwinda. Papi mboma PM. Baba la moi si te pour zaze minao. Po eza malobo yomoko oloba na moi si ngana yoki audio wana. Oh moi si no moka opes explication. Papi mboma baba la moi si te pour
ana zemi na yo to déjà obotaki obale kaka po aza zemi no mais yo pe na mani bo umela mais baba la moi si te po aza zemi na o parce que mariage est un engagement. Moi si pe papi non ya biso vérité mambo moi ça lobby mambo mania lobaki au finga kai yo mo pe kindumbe leki a se sentaka moi cité pas na yo oloba na to bala na mawa poza ki na zemi siko okotaka ndaku 2h obimaka 11h et vie papi obondelaki Jessica aloba te kwe kosopa yo pour moni que tout se paie ici bas raisonner combien de basi ya mabala oyo bimaka na bango omoni ya yondo kangi bisako ki hôtel de la Gombe vanda mwasi no asali mabe to condamné ndeka balobaka le karma existe. Combien de basi ya mabala? Combien yo moko sala bilan? Combien de basi ya mabala? Oh yo, ocha bango na mbetu na yo. Oh yo kushana bango. Po omicha star. Ba peta bango ba kakako, mais otala ratate ke baza basi ya mabala. Combien de mabala bato oh yo détruire? Combien de mabala bateau yo BBC, combien de foyers yo au déstabilisa. Donc ceux qui manient le lot à sali au bongo. Petit le famille les obenga ote parce que tika ko respecter moi na bangote. Mani ma belle ya sali. Eza ko bimana mobali ya pire petite na ye. Ko bimana homme marié. Pe homme marié ngo ya mobali ya pire petite na ye. Asali mabe noki okote la manuité mais au fouti oyo lonaka oloni yango trop osolaka na mutu mais o récupérer mwasi na ye na CC oloni yango trop et fouti yo okoki te okangi bisaka oko se retrouver dans l'hôtel de la Gombe papa Manu Salmela camarade na yo po yo pe o détruire ba foyer bato bana mususu lelo na ba papa mama ba kabona parce que papi mbo ba mo bolé kaka na banda bo ba peso ba mai o coucher na ba basi wana omonde basali mwasno yo après ka 6 mois ya libala abanda ko tromper juste après 6 mois donc azo tromper moi na bino bébé Joël a fina ke ba nyonyo et moi mani wa mosa ba bimo okataka sanga bobanga te ba filo yo poza no kufia mobulu pe bino nde bakata ba sanga wana nyoso Paul si je me trompe pas boba na ba 2018 so 2018 donc si moi naza bébé ba 2019 moi ba une année yo kendaka no coucher na mobali mususu bokomana na mobali mususu okisi papi mboma soni bomoni ke mibali etolo mweze lokote boye ba ko chérir basi na bino boye ba ko pesa basi na bino temps boye ba dialogue na basi na bino ki star ezana ndaku te yo star tande Joël garçon moya français ata pantara tu sinda sopio 2019 20 21 22 23 asali 3 ans et demi na mwasi nao lolendo nini papi mboma nde to aboita to moloka iolela mama iolela mama iolela mama poso mwasa ndako asali kobo elakisi ke mobala aza incapable moi dans la santé bien te bon moi dans la santé bien de nini mani ekobo kuna ke Joël a simbi kuna papa mo bakindo simba basa bata mabala basa batu de azonga ka ndako 3 heures famille mani pe ba bobenga bango yote
décision yo moka ozwi so po ozonga ndako ka yo so ozonga te so po baboka bwana ka yo po mani pas se retrouver na été mais mani pe na kindumba ngoyo banda osa depuis pe c'est pour oza na ofia balabala wana obula ya ndako bafia bakope oyo babengaka babengi oyo na braza okatisi braza mais okenda classe oloba français fia kasa vuku kuna na bakindumba na openza ndo osali yaya kaka mobali ya pire petite na onde aza elengi mpo niki motema mabe boye de mobali ya pire petite na onde gu oyo omoni fo yozwa ka ya Jessica na bakindumba nyonso yozosa wana mpo niki te ozwaki ata mobali mosusu yo mobali oyo monika ozwa Jessica tika mobali ya Jessica mani na kindumba ya yo na ya mobali na papi mboma boluka nde bosisa yango tika mobali ya Jessica tika mobali ya Jessica tika mwana abali na mobali na ye tika mobali ya Jessica bandeko mponga na umela te ya balive na umela te bato boyaka nene ya fionto oyebi kolingaka makambo ya bato te se désabonné na page mambo eza papi mbo makanga bisaka papi mbo maboyaki eyebana mpo na soni eyebana mpo na soni mpo na ndenge ebabima mibasa bato ekosopa ye me Jessica bakoki na ye te ebimi sikoyo bibi moto ya bato ke nene yo ba vie privé bato mais nga siko na ke kolandela bino basuma makasi lisusu po ero butu mwana falala lobi na kopesa na kobakisa bino ba détail po na kolala te merci peri kitoko na tiki wana tibofingaki yango trop na tiki wana donc makambo ezoleka na communauté eza yango oyo mwasi ya papi mboma asopi papi mboma peut-être mpe mwasi yango mpe aza ne na mibali misusu oyo nde kaka eza mibali misusu mpo azala nefi ya mobulu te awa mibali mosusu ekeka epo Jessica nde ayebi ye ya na ye yango anakangi na mobali na ye papi papi penza omoni ke banyokola mwasi te mwasi azala yuma te omoni tende mande asopi yo eske yo baa manioka yo sopo asopi yo ebambi yo vie modele osopani mani oza mabe osopeli biso vie na biso ya boga butu ela grâce mania makambo ezali nazoya na obengo makambo grâce mania yo bifia na mobulu alinga pe mobali no wana wa IPC de makambo ezoleka yango JR na bloqué so pe JR pe na bloqué donc oyo komi sikoyo makambo ya ADN yaya Bertina Wembo na boy ekomanga na kota ya makambo ya bato oyo mwasi deja mwana bebe bakenda banyoma bino bangela bana te mwaku Stéphane na 5 ans mais abona banga nyoma mais yo mwana bebe nazelaka mwana kole akoma monene anakoma kobanga Stéphane azwa sanga domani yozwa obanga lusanga te biso bamongo to obanga sanga me mani obanga sanga te na mwana papi mboma okenda no nyoma yo wato papi mboma finga ko kuna nyema na balo na mowa yo pota ke kabita so boyo ngamna nga na joie ilega na ngai na shanga Barbarita mukulu Keliane Barbarita mukulu makambo ezali grâce mboko
kasi mboko na ipesa oyebi te ke mani azalaka bula oyebi ah aye kolinga mobali ya mwana ya Jessica mwana kote na bino kuna aye kolinga mobali ya mwana na bebe na maboko nazalaka mwana akole akamba monene nazalaka fano akola nakoma kobanga Stefano azwasanga nga mongo 100% mungala nabangela Stefano sanga nabala te lopete ya mosapite naobangela mwana sanga yo mani na mwana bata papi siko balobi yaya bino mwana basota baso wape na zeme ya papi me mutu musu pa mwana za mani wo mani aboti mwane mani tata nanye eske eza moto ya miko tope moto ya mani wo loba bien mani wo po so mona bebe obanga te banioma yo bongo mokumba moto mosusu aparticipaki mani aboti mwane mani tata nanye eske eza moto ya miko tope moto ya mani wo loba bien nde toabwe makambo eza na communauté makambo eza na communauté na mwana bebe mani akendaka joela nyoma ye wana kosi oke kilo olaisi mwana kwe yo na joel bonyomami na miso mwana papi mboma bebe mani makambo yo sala mwana glondi chitala ya pancho panda tope moto ya banki grâce mboko na ngai grâce mboko makambo ezali communauté yinzi communauté yinzi nde eza boye waso mani abisi papi na ke kilo wakutani mwaka na bagomba wa bakatikati te mama akenda agombe te bakinkole bazwi mwa papi mboma batie na coin baminyomami katikati ya mbeto wama nyoma makambo eza somo papi abe abalaka ye na mawa na zebi wakutumani ko wanga te na voice wana j'espère que ngai oyebi ke nalinga batie te mutu asanga lokwa bafi mpo nga naka mambo lokuta te nga na sekandi na bakisi pilipili na mungwa me naka mambo lokuta te femme caviar wana ya Leticia ya leta mavinga makambo ezali ya donc ibandeko buto lelonga azolala te azokende à la recherche nazwa liste nyonso ya mibalo mani abimi na bango pendant le mariage nazwa nga mani yango po ebike nazwa toala bato nkome tala ebele dona butu lelo opesi nga mosala mani kindumba nopesi nga mosala Angèle lelo nakolala te nabonde ya mwana wa uwe Stefano alali nandolandela via lokola ngazo na kota via mutu landeli via mani landeli lobi na no liste ya mibale ya mani avant le mariage te pendant le mariage donc ex no kozanga te ye so matière eza tindelanga bebe tindelanga naza
Bon, à Cathy, à nous revoir. Bateau, vous avez matière numéro, on a plus 243 9 97 98 27 63. Oh, yes, c'est bien, oh, ici, Miri, bien, Gamboza. Eh, Babari, t'as mon coulou.